koede ba famille na bango et puis ba maman na bango no somo na bango balela wana balela te po tangu bana na bango bazonga ka ba retard na bandako tangu bana na bango balala ka ba libanda bolela te lelo comme problème ya gouvernement tindi mutaki ko sala kindumba te po ko lesa libota na belle type wana pesa azala qui vraiment déterminé lobi non ngai il faut kaka ba fille bazala na moins de 25 ans ya mukolo na kati ba fille wana azali na 24 ans non bango tout wana ba moins de 25 ans il y a même parmi eux ba opé ba tiki pe bana yango omoni ba biloko il faut pesa basi leçon okomono vivra na mobali no ayaka kabela ko 2000 des fois peta msupaza na ngote 2000 ba syndicat te 2000 francs ba syndicat omona o sala moi ba charisme au préféré olanda muta $1000 mais tala mbongo ndenge so boma basi talambongo nezo boma basi mur de demain et comment na jeunesse yango ya katsamboka ko se comporter na modèle ya boye ezali ko lakisa ke crise ezali makasi na katsamboka que le pays ne soit le gouvernement ne prend pas en charge la population et voilà pourquoi aujourd'hui là tozali ko se retrouver na katsa ba bêtise tel que le rôle bandeko basi nde ba otiko kufa na nzela mai tel que bandeko belé à ma boma sokotali lelo la plupart bazali ba jeunes garçons ou api bazali komona ni d'ici d'entrer ni d'ici de sortir ozo comprendre boleka un jeune garçon ou azali kokola azali na eloko koliate eloko kolata te ni nete akoluka envie ce temps okoma na besoin ko envier ake ko simba kisi soit ake ko yiba bakange muyiba koti prison sokotali lelo la majorité ya bato bazali na kati sa prison au moins 80% ou bazali na sa prison centrale de Makala, ce sont que des jeunes. Au total, parmi les 900 et quelques personnes au Batinda qui n'a qu'à moins sapou. Batouana sur total bien la plupart à 60 à 70% comprendre que non t'es basali bas jeunes. Vous comprenez, jeunesse vraiment, ils allaient vraiment quoi atteindre vraiment un niveau où il y a des difficultés vraiment atroces. Je pense que tu remets un peu que solo lango peu que talisa dans le monde entier, bah yeba le lengenini congolais topé jeune azali ko souffrir. Voilà bon au moni ezali des nationalités. Ba fille wana ba kufi na volonté na bango moko. Bakendaki mission de service que gouvernement tindaki bango que notre gouvernement za na pasi za na crise bokende ko luka mbongo po ba ko sunga gouvernement mutatindaki bango azalité na volonté na bango na soif na bango c'est-à-dire quoi to condamner bango kakate ozo baki bon bien sûr que bakendaki na volonté na bango pour na baki bakatisa Brazzaville pour na voie normale bat bazo katisa te. Il paraît-il, selon ma source d'information, parce que Rena Birazali, journaliste formé en matière d'investigation, j'ai cherché à appeler à niveau à Brazzaville, il y a quoi atteindre même Bandeko Oyo, yo bazakuna basala rabakop wana. Je pense que Bisoto na Kinshasa, tu es déjà événement par tous. Donc cop ya par tous ndenge les kakaba filles romona mutazala mbongo na ye akoki kozwa 4 5 filles amemi bango na affaire ya par tous romona sakani na bango butu papa après na tongo nango apesi bango tika kotungiselanga ornela masipa donc voilà quoi donc c'est à dire que ba pesi bango mo bambongo na bango maintenant et quoi arriver nini il y a un monsieur na Brazzaville kombo na ye Bayonde. Le monsieur Bayonde azali kosakana na ba fille congolaise lokola na filme. Kuna na Brazzaville ba fille bazalité. Et puis le monsieur parce que ndeto solo la le monsieur oyo ba tindaki ye. Pour le monsieur ba tindaki ayaki na voix normale. Le monsieur Batindagi a qui na voix normale. Le monsieur Batindagi a qui na voix normale. Mais comment boni yo oye na voix normale ou yo kozwa ba fille na Kinshasa pour ba kende na voix illégale ba kende ko kufa na mai. Ozo comprendre aye na mbongo ba pesi mbongo parce que cop wana balaki na fille moko $5000 $5000. Le monsieur Bayonde azali mutumo azala mbongo ebele. Soki okutani na yete ozala $10,000 no transport. So okutani na ye ozali na 30,000 ya mbongo après avoir kosala musala. Azaka kana bana basite na bana mibali pe le monsieur Bayonde azo sarana na bango. Po ba bêtise aboye est arrivé te. Qu'est-ce que le gouvernement doit faire dans ce moment? Le gouvernement
doit acheter le cache-nez, atie yango libre, en action libre, action sociale ya gouvernement. Tomoni yango na nous te tilelo. Ozo comprendre, gouvernement et salata action, ya ba cache-nez na ba désinfectant, ba pesi yango na batu comme ça. Mutu akoye ba kenote a soki na bimisa cache-nez ba kokanga pourquoi gouvernement déjà etcheli biso ba cache-nez gratuit. Mais tant au gouvernement etcheli mutu na no cache-nez gratuit te cache-nez ba ote kango 200 francs. Parce que yo soda oye okangi mutu ozo futisa mutu 5000, 25000, 10000. Na musala nini l'état a engagé batu na kati mboka oyo yo po ba ke go futa yo 5000, 10000 francs. Nyoso tu wana ezali ba crise, ezali ba souffrance. RDC News, Bassi Balala. Salut chers internautes de partout dans le monde entier, bienvenue encore dans ce nouveau numéro de votre tranche magazine Owapitobe Taramasolo. Tout en général, c'est toujours votre humble serviteur Alex Ngandou. Moi, Namoulouba, le Benjamin de la presse Karanenge Tolobaka, l'éternel et mon berger, je ne manquerai de rien. Un grand merci Nanzambe. Pourquoi pas Nabinoba abonner tout à Trace RDC News et vous continuez toujours à s'abonner massivement à la carte Trace RDC News. Partagez, commentez, aimez et n'oubliez pas surtout de partager nos vidéos de l'autre Robert Masolo. Il y a actualité aux eaux dominées la Katia République démocratique du Congo au Wapezolo Bela. Plus de 15 filles au Bautiko Limonanzela ya Maï. Et pourtant, tout ça déjà dans la période, il y a des fêtes. De éviter qu'est-ce que cherchent les filles. Donc, on la banalise, on a invité Nanga Onazana Lelo. Bon, mais ça, on a combo ya René Abir et les Macron de la presse à qui je dis bonjour. Voilà, bonjour Nayo Alexis, bonjour aussi Nabatutu Bota la bis au monde entier. Et ça l'a vraiment pas si mingi na motema comme on a bandeko oapi parce que la jeunesse c'est l'avenir de demain et comme on a jeunesse yango ya katsamboka ko se comporter na modèle ya boye ezali ko lakisa que crise ezali makasi na katsamboka que le pays ne soit le gouvernement ne prend pas en charge la population et voilà pourquoi aujourd'hui là tozali ko se retrouver na katsa bêtise tel que le rôle bandeko abasinde baotiko kufa na nzela mai tel que bandeko pe belé ya maboma sokotali lelo la plupart bazali ba jeunes garçons ou api bazali komona ni d'ici d'entrer ni d'ici de sortir. Ozo comprendre bouleka un jeune garçon ou azali kokola azali na eloko koliate eloko kolata te nini te akoluka envier ce que tanga okoma na besoin ko envier ake ko simba kisi soit ake ko yiba bakange muyiba koti prison sokotali lelo la majorité ya bato bazali na kati sa prison au moins 80% au bazali na kati sa prison centrale de Makala ce sont que des jeunes. Au total parmi les 900 et quelques personnes au batindaki na kamwena sapu batouana sokotali bien la plupart à 60 à 70% comprendre que non te bazali ba jeunes. Vous comprenez, jeunesse vraiment, ils allaient vraiment quoi atteindre vraiment niveau où il y a des difficultés vraiment atroces. Je pense que tu remets un peu que solo lango peu que talisa dans le monde entier, bah le lengenini Congolais, topé jeune, azali ko souffrir. Voilà. On est là massipa na PC Bambo Théâtre et puis Paola Schengen dans le BP na PC Mbote, Kilo à Londres, Cornelia Dussi Givenchy, ya Tembe na Olemba Ote. Merci beaucoup aussi à celui qu'on appelle Paolo Veri de Souza Motema et Maman Moseka ou api a sali don à Trace RDC News. Donc tous qui ont déjà trépied na biso DG comme qui outaki Allemagne. Donc trépied au batutu na Congo ba na ngote. On est là massipa et bien on a Gaël les donc merci vraiment trop na Céline Moujinga maman sociale et puis sans oublier maman Langa Blandine Mputu maman Blandine Mputu na PC Bambo Théâtre quoi Rena Birazani. Voilà Rena Bir na moni déjà au PC déjà introduction le bimo et belem le lot lo bela 15 filles au boti ko kufa na ntela mai c'est plus de 15 filles pardon plus de 15 filles au boti ko limo na ntela ya mai ozomona ezo pesa benda pasi ba famille na bango bazo regretter pe mboka eza déjà deuil munene ko perdre plus de 20 personnes bongo kara na journée moko tant ozomona ba bloga bongo zo salema qu'est-ce que tu te dis toi-même tant que jeune. Voilà, bon, au moni ezali deuil nationalité ba fille wana ba kufi na volonté na bango moko
bakendaki mission de service te que gouvernement tindaki bango ke ono te gouvernement za na pasi za na crise bokende koluka mbongo po boya kosunga gouvernement muta tindaki bango azalité na volonté na bango na soif na bango, c'est-à-dire quoi to condamner bango kaka te. Bon, bien sûr que bakendaki na volonté na bango pour na baki bakatisa Brazzaville pour na voie normale bazo katisa te. Il paraît-il, selon ma source d'information, parce que Rena Birazali, journaliste et formé en matière d'investigation, j'ai cherché à appeler à niveau à Brazzaville, il y a quoi atteindre même bandeko oyo yo bazakuna basala bakop wana. Je pense que bisoto na Kinshasa tuebi déjà événement par tous. Donc copia par tous ndenge les kakaba filles romona mutazala mbongo na ye akoki kozwa 4 5 filles amemi bango na affaire ya par tous romona sakani na bango butu papa après na tongo nango apesi bango tika kotungiselanga ornela masipa. Donc voilà quoi. Donc c'est à dire que ba pesi bango mo bambongo na bango. Maintenant et quoi arriver nini, il y a un monsieur na Brazzaville kombo na ye Bayonde. Le monsieur Bayonde azali kosakana na ba fille congolaise lokola na filme. Kuna na Brazzaville ba fille bazalité. Et puis le monsieur, parce que ndeto solo la le monsieur oyo batindaki ye. Pour le monsieur batindaki ayaki na voix normale. Le monsieur batindaki ayaki na voix normale. Le monsieur batindaki ayaki na voix normale. Mais comment yo boni yo oye na voix normale oye kozwa ba fille na Kinshasa po ba kende na voix illégale ba kende kokufa na mai. Ozo comprendre aye na mbongo ba pesi mbongo parce que cop wana balaki na fille moko $5,000 $5,000 $5,000. Le monsieur Bayonde azali mutu moko azala mbongo ebele. Soki okutani na yete ozala $10,000 no transport. So okutani na ye ozali na 30,000 ya mbongo après avoir kosala musala. Azaka kana bana basite na bana mibali pe le monsieur Bayonde azo sarana na bango. Vike na Brazza batimbeli déjà ba jeune ye parce que na Brazzaville batu ba koma pe ko sambela ndeko na ngai azota la biso kuna na Brazzaville kombone échappé ngama muke. Ozo comprendre? C'est-à-dire quoi? Le monsieur atindi ba fille wana nga pe na comprendre ba fille yango te ba pesi bino $1,000 par chacun. Bomi bongisa bosomba mwa bachuna baby mwa bakasablaka ba pati d'éléphant mwa ba biloko ane telemisaka mwa mabele boy ba pesi ba fille wana mbongo po ba kokende kuna type wana amona bango belle type wana pesa azalaki vraiment déterminé lobino ngai il faut kaka ba fille bazala na moins de 25 ans. Ya mukolo na kati ba fille wana azali na 24 ans. Donc bango tout wana ba moins de 25 ans. Il y a même parmi eux ba ope ba tiki pe bana. Yango omoni ba biloko il faut pesa basi leçon. Okomono vivra na mobali no ayaka kabela ko 2000 des fois peta msu paza na ngote. 2000 ba syndicat. Moi 2000 francs ba syndicat. Omona o sala moi ba charisme au préféré Olanda muta $1,000. Mais tala mbongo ndenge zo boma basi. Tala mbongo ndezo boma basi. Omoni ndenge basi ndenge bakufi. C'est-à-dire quoi ba pesi bango balar ba petit ba s'apprêter ba ya ba so mwa biloko wana etele misara mwa mitwa mabele po ba kende kuna na Brazza soki type wana moni bango azala mbala mona kian. Et quoi arriver que ba petit ba mibongisi pe ngana omituna na ba famille na bango. Tango bana na bango baki kotikela baba mbongo moi non na mike ba benga baba frais d'émission. Tchel la zui frais d'émission. Bazui de mais baza bandumba te bon musadi bando ke sana Brazza. Copie ya koteka ti. Ya koteka nini? Ya koteka bon. Ozo comprendre. Donc c'est à dire que ba petit n'habite ba makambo otozo vivre na kati mboka oyo il faut to ba quand même ko expliquer yango bien. Ba fille wana bazali bana mikie. Bazali na droit ya éducation, bazali na droit ya étude. Bazali na droit ko sala ba marambo belé. Mais pour bako matina niveau ya ke ya palpite, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de moyens. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de moyens. Il faut gouvernement nabiso et trouver vraiment la solution parce que j'ai parlé avec quelqu'un en Angleterre et singa lobi abiri. Au moins ni soki en Angleterre tozala ki ata na diamant. Mais en Angleterre
To sala raté ba foutara biso chaque fin du mois et puis ba mbongo ya ebele. Mais comment pouvez-vous penser la République au moins 6600 sortes de diamants nanu mundele kutapese lango kombote. Tozali na 40 500 caractères ya or na katsa mboka oyo. Mais nanu ba or mususu mundele na pesa ngo pe kombote. On se comprend. Nous avons un pays qui est riche. Le gouvernement doit prendre sa population en charge. Pour la déviation aux ezalate. Aujourd'hui, la population bazo bunda na soldat. Bazo wele nini? O population kanginga po na kashine bitumbaye na policier. O mona civil akatipe policier pe bateni. Pour ba bêtise aboye est arrivé te. Qu'est-ce que le gouvernement doit faire dans ce moment? Le gouvernement doit acheter le cache-nez à tiango libre, en action libre, action sociale et gouvernement. Tout le monde a nous téti lelo. Le gouvernement est salata action, il y a ba cache-nez na ba désinfectant, ba pesi yango na batu comme ça, mutu akoye ba kenote a soki na bimi sans cache-nez ba kokanga pourquoi gouvernement déjà etcheli biso ba cache-nez gratuit. Mais tant au gouvernement etcheli mutu na nous cache-nez gratuit, te cache-nez ba ote kango 200 francs. Parce que yo soda oye okangi mutu, ozo futisa mutu 5000, 25000, 10000. Na musala nini l'état a engagé batu na katsa mboka oyo pour ba ke ko futa yo 5000, 10000 francs. Nyoso tuana ezali ba crise, ezali ba souffrance. Le pays est dans le chaos. On se comprend. Si le lobo na ba suana. Baza ba na mike baza non na ba âge ya kozoa ba responsabilité te ya ko aider ba famille na bango. Et puis ba maman na bango no somo na bango ba lela wana. Ba lela te. Po tangu bana na bango ba zonga ka ba retard na bandako. Tangu bana na bango ba lala ka ba libanda. Bolela rate. Le comme problème ya gouvernement. Gouvernement tindi muta ke ko sala kindumba te po ko lesa libota na e. Et puis gouvernement est sungi moi ba congolais pe na ministre o ba tseli biso ba classe gratuit. École les ali gratuit. Gratuité ya scolarité. Ba mususu bazala bana bana. Okende ko sala kindumba po tangisa mwana. Mais l'état de jeu tangisa mwana. Po futa ndako. Mais yebisangai quand même. Il faut tous à la rappeler quand même na bolingo na biso moko. Boni yo moi si normal. Moi si on nzamba keli na mutu na maboko na makolo parce que mutu ezalaka esthétique ya nzoto te. Mutu nzamba keli yango po e réfléchir. Ozo comprendre. Bazwa bino 20. Bakende ko coucher na bino na mobali moko. Même ata bino ata boza 2 filles. Naibite atako baluba yango atako 30 RDC News Basi Balala.